Les 10 abela ki banda les 10 akoyaki to memi awa ça les 2 jours après 2 jours yango to memi nsangi to yoki balobi ke ba abela RDC tiemi na l'ouest déjà est akoyaki les 10 ba 19 heures wana akoyi bamemi na hospital nanga za 10 heures yango ne bandaki aza mwana na ya 4e mwana na ngai ya suka 6e na ngai naza na bana 6e mwana suka na ngai atikelo bakoko mibale ya basi. Voilà, message nous oloba na bandeko nyonso nayebi ke bato mpe basungaka bazali e message eye okobakisa nini mpona oyo nyonso bazozela na yo elongo. Voilà, mesdames et messieurs, et puis tu as sous liwa, quoi c'est ça nini, comme nini l'équipe bon. Bon, il faut vraiment te comprendre qu'on a besoin de le bilan ensemble parce que pendant la période de malade, bah soigner qui est bien, vraiment va soigner bien. Et puis abima qui peine à coma nae, les gazala qui, tu bim peine à urgence, comme peine à salle. Côté peine à chambre, tout évoluait bien. Selon le diagnostic avec le médecin, tout évoluait bien. Quand tu vas promettre qu'après quelques temps, elle va seulement se reprendre et puis aux zones anormales. Elle était vraiment normale. Elle commençait même à parler. On attendait simplement que, à ma classe, il y a tellement de tobima hôpital. Donc, subitement 2 jours, il y a ma fièvre. Ma fièvre, on a remis ça après l'obim, là-bas 19 heures.